Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Triste nouvelle, donc depuis Tongo, tout le monde qui a mauvaise nouvelle, tout surtout qui kakabo et tout le monde l'écriture Panda a publié na page na Facebook vidéo au bozo mona oyo moko yaba groupe Ndika ekiri Ndika auti kotika biso. Alors bozo poumi tout na vraiment ba question ebele akufi na nini ba détail ebele beaucoup de questions depuis to lamuka ki. Alors nane la NG officielle na linga kité ta na oya na ya mabo pamba na la binoka ba même vidéo ba même signe et tout donc na la bino na explication tété na linga eso na yo sa l'émission na la bino ba détail parce que boza nango besoin. Flore Makanisi azali chroniqueuse aza actrice aza pe tiktokeuse ayeba na ba fan na ye qui beaucoup plus attaché na Fuvette Mayamba. Tout le monde ba vidéo on peut déjà c'est circuler déjà que Fuvette Ndengazo Lela Barezi Malika vidéo bozo talo bosi boye bien bosi bo monyango. Donc ya sika o boza nango besoin eza ke ba question na bo mituna ki ba réponse exacte mais grâce il y a la NG officielle en tout cas bozana ba réponse nyonso azaki na mwana elekana kindenge nini mana dango ezalaki ndenge nini donc tout ba détail nyonso wana eza awa na la NG officielle bozolanda ngo tout à l'heure je crois ezalaki Moura nde bayambana kina ese Moura za na contact na famille na ba vocal la bato bazalaki sur place mama ya ba Flore ba détail nyonso bozozwa awa na la NG officiel. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Nazoté la bino en tout cas, bah détail. Il y a cause, il y a liwa, il y a Flore, et puis, surtout, on a pas détail, moussous, auto, il y a nango, le sous, en tout cas, tous en raté comme mango, parce qu'on a beaucoup de questions qui n'ont pour le moment aucune réponse. Quelques questions auront des réponses maintenant, mais d'autres questions auront des réponses peut-être plus tard, auto, alors, pour tout la bino. Alors, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Suivez la vidéo, on se retrouve justement à la fin pour conclure. Suivez avec moi les explications de Moura qui était en contact avec la famille et c'est de Panama qui l'avait réussi en tout cas d'apprécier la nouvelle on a pu en profiter awa la NG officielle. Alors Tolandi Longo tukute na suka pour conclure émission na biso. Tolanda. Journaliste, donc je suis toujours là. Et groupe à WhatsApp. Na groupe à WhatsApp. Bah, tu dis message hier, na 22h que ça fait 2 semaines, Azaki malade et à côté coma. Ozomona. À côté coma. Okay. Message bat bazwa yangwana hier na 22h. Oui, à Koufi Choupi. Obi. Lobaya. Donc, batika la koyebi sa batute ke azala malade, moutmo pa yeba ete. Bat nyos ba surtout ke ka lobi na groupe ke à côté coma état de santé na epenza. Ezaki sous bien te. Et na 5h du matin quand on a le même groupe batindi message qui a Koufi. Et l'autre biso en soto yebi na minute so yango wana. Obi ki na bengi Moura zo lela. Na kotika sikoyo, nazo comprendre que mais qu'est-ce qui se passe? Ngaba bisinga ki akota comment ngwape? Kaka na lemba. Ka kuna na kin. Na lemba. Na lemba hôpital. Est-ce que lemba pesa hôpital na koma lemba et non hôpital pesa na koma na lemba ngo. Okindo kité. Ah. Hein? Comment muta ko bela maladi boye ayaki na ndeto makasi ceux qui azalaka sto ndoto bien te ceux qui neti malaria ayaki na hôpital mo na lemba hôpital bakangiye bakangiye na hôpital on veka na lemba bakotisi koma peka hôpital ya Saint-Joseph te bonde côté je sais pas ba clinique. Non, hôpital nango na lemba za na koma na balemba na hôpital na koma na lemba. Hôpital ya pas hôpital mo na zoye baka ya mukebe na termini ça part wana parce que opéra grande sœur na kala na ba 98 boy.
À part ça, na ebi sous hôpital ni cause na lemba place wana. Je sais plus. Bota mutu na koma peut-être na lemba nzamba lola. Ça. Nzambe quelle erreur. Mutu abita mulai te bandeko vedi et pas mbele baso babiso babengi bango te asa na ye bien. C'est ça le problème. Te asa na ye bien. Téléphone nega mutu musu muta yambaka. C'est ça le problème. Non, c'est ça le problème. Téléphone Allô muta Moura. yambaka. Je la Moura zo mata. Allô Moura chou. Oui, allô. Moura. Moura, mwana bato Moura. Moura naza mutu na live na ligne alobi akotaki koma. Asa sur 2 semaines à coma. Akota na ye koma babombela bato pe bayebaka te mutu moko bayebi na ye te. Nga na ye ko apprendre yango avant-hier po Fivette mutu akendaki epa na bango akende pa voisine na bango bakangama na ye falaka récupérer loko pa voisine na bango wana. De voisine na bango zobete solabi on dirait Fleur abela po awa monana su te on dirait bakota hôpital. Fivette pas trouver non ka malade ya musu malade bon normal abengi pe mani abetele le solo. Tant mani abetele solo mani ya kobenga nga episinga no nani babi na nga nani Fleur asa malade et tout nga be zana lukana si renseigner na benga na kobenga mutu na Kishasa ayo kende ayo mutu moko aza en contact ya mama bango camarade na biso moko benji ya mobali ayo benga mama bango nde ayo kokende hôpital yango na lemba kuna akomi abengi nga episinga pe na kuti na eta moko mabe aza na koma babi asali 2 semaines so 1 semaine alobaka te avivaka na sonde aboujaka te aliaka te makambo nyonso basala yango kaka na sonde na lobi na mama bango so moyen ezali tolongole awa mama bango azoboya alobi no hôpital wana hôpital yango eza kote école Masamba donc avant comme école Masamba na botango ta hôpital yango ezaka mwa moke boye alobi mama bango ayebisi hôpital yango kolo nango aza pasteur azoyede bango mpe na baprière azoyede bango na baprière puis atraitaka bien akoyoka na ye bien tango ayebisi nga bongo na bengi malikanga na yebisi toluka quelque chose so moyen ezali tolongole na hôpital wana po nga nazala nga convaincu te. C'est ça. Malika azwi numéro mama bango bengi bango mama bango allo na mama bango kaso bengi te Fleur asa bien kuti lelo aboujaki alamukaki alie pe azalaki aza bien azoyebisa ne bato vérité basololaka Miss Mongo basololaka loba yaya ndoka nde mwana azalaki na ye na etama moko ya mabe babi nde na butu ya lelo moto azoka moto tina nde nga ye kokufa ndenge akufi wana. Bedi mukati ya elongo ata mote ki basola fo ba mo yepete totikala oyoka ye te totikala omona ye te nga voix na ye asuka na kaka mokolo azovoyage nde tosololaki oui totikali koyoka ye te totikali mpe komona ye mpe te wabi kuna ngo mpe place azalaki bazoboya bato bakota mama bango azobimisa bato kuna na kati so bato bali bakota bamona ye azobimisa bato totikali koyoka ye mpe te totikali mpe komona ye mpe te na suka awa mama bango so batuni azoba kaka aza bien. akimwa aza mwana sio olobi ana ese connexion na yo ezo bouger mwana aza mwa connexion eza bien te ezo bouger bato bamata komi soki sepa bakitika bongo tanga buzoba makasi na déplacer kutu mpo za connexion ya bien na déplacer kutu nzambe alola boye siko nde bien na déplacer c'est bon c'est bien nabi mo atiki mwana atiki mwana ye aza 10 ans mwana mobali oui abota nzambe na ngai nzambe te basololaka bonjour Gisèle bonjour
Moura Flore atiki FM na yo, c'est ça, Moura courage, Moura, ok. Moura apese, bato kote siko botu na soki akufi na nini, Moura to expliquer bino, eloko nini, abeli ta muke, Moura abeli ta muke, hein? Abeli na eta zaki bien. Tinga na voyager bo azaki bien to solo li na yepe bien. Na simalanga yinde balobi abeli. Abeli malaria kaka ye mo pa telemi ye mo aki hôpital. Tina lemba po ya zana matongi aki hôpital tina lemba tanga komi na lemba bakangi ye. Bakangi ye afani na yepe wana lobi na ngwe komi grave. Oh koma. Moura hôpital la famille, bakinda kuna traitement kuna. Nazo kamwa so ipe hôpital la famille, nazo kamwa. Ba longola kuna mama bango boya bi docteur wana za pasteur azo yede ba mpela ba prière et puis a traiter bien. Mutu déjà la coma so sali 5 jours, 6 jours zo lo bato zo bouger, te faut transfert. Hôpital na za ngo dispensaire, na ebite coma ngo bazwa ki suki coma ngo na nazo comprendre un peu tout est. Ngamo ezo lekela ngati siko. Ezo lekela pona ebe hôpital ngo seri mwana ya zika kana kala. Mwana epa ba memare na hôpital wana. Yango hôpital ngo yepa ok lisusu tango yepa abeli. Maman nanga nzo comprendre te pourquoi maman bango alingaki te bato bayeba ezalaki neti kani bazalaki na bapriere bon mota mulai boye bato bazoyeba te yango nde soki tozomituna bato so babengeka azoloba aza bien eza bakamaradi na ye bazolinga bapesa ata mbongo boye non nayebi te nzela na yo biso audio ya moto azalaki sur place kuna jour avant-hier tant totindaki akende kuna ndenge alobaki ok mwana oyo yango nga mpe nayebisi meya na bango awa nayebisi nde ezosplike nga mpo nga no bakotisi nga kuna nde baolinga bakota te nga nayebisi meya na bango po tochange hôpital parce que ndenge boexplike nga évolution ya motu mpongo oloba te atalaka miso obeleli afungoli miso alalaka alamukaka motu aza bongo asuba na son si aza grave tochange hôpital nga na bango aza convaincu alobi non awa na mposa kende na hôpital oyo po bazosikoa ezala makambo ebele te azobanga mpe tu vois azobanga mpe nkolo hôpital oyo bango bazali aza pasteur oyeli bango mpe na baprière epuis aza docteur ya monene asala na bahôpital nyonso ya minene ya cancer site wana asala avana asala mpe na mama ye moko eli eza loka privé na ye moko sosalaka eforce ya bakisi na banini po esala nini ndenge mere explike nga alors totala na évolution lokola biso tokomi makambo ngo sikoyo tokotia maboko mwa boye na boye na boye po esala bien tosali yango so totali 2 jours 3 jours 4 jours évolution eza te wana nde toagir parce que mena na mwa lobi mo évolution eza mpo na ntango bafinaki ye bamona balusi miso tu vois c'est que mo évolution eza ndenge ya oloba alors donc voilà c'est ça maman bango soko azalaki na confiance parce que aza soki docteur pasteur yango epesi ye confiance po aza pasteur abi nani docteur wana aza pasteur n'importe quoi comment ce gars comment nous a pasteur mi pesi corps et âme veut dire la 4 jours 5 jours mon donne maladie à l'obaraté à suba na son pourquoi mon na pasteur bo pesi confiance vraiment hein Laurent soki docteur jona mama ye mo asale moi ligalo na yepe dispensaire na ye veut dire comme ça pour ça mutu comment on peut la mukie comme dispensaire ou ba clinique so ba je sais pas quoi moi so moi si mwana muke batiki vine ka kufi ka bovoma okoki ndoki te Kongo a trop confiance so ka kombo a pasteur o mitiki nzoto kombo a pasteur veut dire Voilà, Bolandi, toujours que autour d'une mort, il y a toujours des spéculations, il y a toujours des légendes, il y a toujours, on attend beaucoup plus de détails. Ouais, les allés au mot rappel si biso, il y a le besoin en contact avec la famille, mais tu les sous bateau, bon, qui t'a sur place.
tant tokotinda peut-être bateau toyebi oba oza sur place oba ozela biso belema tokozanga te koyela bino soki mpe elema mpe eza te tokozela programme matanga tokoyela bino yango soki mpe eza te seke soki mpe kaka wana mais tout ça a besoin vraiment y a ba réponse parce que même liwa yango même malade yango balobi ezalaki soki mpe malaria nde boki moko aza koexpliquer 2 semaines il y a encore beaucoup de questions qu'on ne répond pas mais sans oublier que quand la mort rôde autour de toi, peu importe le raison, peu importe le soir, peu importe tout ce qu'on peut faire, la mort vient, il y a toujours, il va chercher, il raison pour écouter, pour arracher aux vies. En tout cas, courage à maman nae, attends que maman a celle qui discrétion. Pour n'anga explication amour à la monnaie que attends que maman est flore, a celle qui discrétion, peut-être qu'au panda, que azobe la zosa la boy, a boy qui n'a rien qu'à discret. Mais malheureusement liwa ils ont la discrétion te liwa il faut tout ce ka ba vérité nyoso peut-être ba bande ko bomba et aucun nango pe kobima du jour au lendemain mais to bosa na kaka te ke liwa eza liwa peu importe nzela o yeli eza kaka liwa. Alors tokutani prochainement na émission na biso mususu soki ba détails ezali to na ba détails wana si ba détails pe ezate na monde que to suit ka wana to ya peut-être na ba obsèque ndenge makamno ça ko dérouler soki ba témoignage ezali en tout cas to ko na ba témoignage wana a na NG officiel boko landa yango pe boko sepla nango po za vécu na ye avaki na biso ba détails nyonso aussi bozui au moins du moins tu peux avoir un bénéfice du doute mais ce qui a si que c'est aux jours donc alors te contane prochainement dans l'émission Asika. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Donc tu es nouveau sur ma chaîne, tu veux avoir la suite de cette histoire, en tout cas n'hésite pas à t'abonner, tu auras la suite ici chez Nela NG officiel. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toute la vérité.